Shalom na balandinyo sur la radio télé étoile du ciel. Pourquoi pas partout dans le monde entier bisika bozali éparpillé. Vraiment étrange na bolinga kamingi témoignage to litatoli ezana pona bino pona bisonyo enfin que bozala édifié et na lobaka met fois que maloba kitoko oyo bien be émission kitoko lolenge o ba révélation lolenge oyo ezaka na ndela radio télé étoile du ciel on baka kabali so na bande konyoso enfin que bango pe bazala ba bénéficiaire na ndela ya mate ya tope ba émission ya kitoko lolenge elekaka na ndela étoile du ciel vraiment na zanga mon côté na ne sengo mingi ya koyamba susu invité na ngai na plateau na biso ya témoignage au boyebaki pe boyebakati lo pe bolingaka mingi to bandaki na déjà première partie tozoko banaye aza mama ya bane belé mama na biso mama Georgette Tumba Buloba o nzamba pesa ekomba mibale ekoma mama Buloba nde lelo naza susu na na plateau ya koyeba kobeta maso na na tina na témoignage na bolandaki première partie et lelo tozoko basu na partie misusu ya minga koloba te nazoke koyamba mama nanga pe tozo banda maso na biso ya témoignage ndenge to bandaki na mbalo elekaki mbote mama nanga mbote mingi bandeko ya monzoto ya likolo Absolument, on y a bien à Lingala. Monzoto ya Lola, étoile du ciel. Alors, tu peux s'emboter la bande de cause, tu peux s'emboter Maman Lili Bachika, tu peux s'emboter la pasteur PDG Nabiso, amigo Bachika, et tu peux s'emboter Nyon, si la bande de quoi source, mbote pe balandignon, si 5 continents, mbote tu peux s'emboter na combo na Yesu, tu lingibino na paria couple Buloba. Alors nazoko sala moi suite muke enasima na kokota na oyo etali libala. Amen. Na lebaki mukolo wana ke tango après délivrance nangai papa nanga leki asepela kate na bika. Potango wana ezeke na sina biki mili mabeba bimi esali retour pa eutaki. Yeba soko zui délivrance milimo mabeo batindela kio ezongaka epa ya moto yo atindika kiango. Alors papa leki nanga azwaki décision ya koya komona biso. Tango yaki pa mona mama nangai akwaki lisusu te parce que eza lokola mpese batie na kati ya boîte ya mulangia ou bien damjan ou damjan na winza basoso moyeba do dango ezate. Parce que nous avons une boîte à sécurité. Boîte à sécurité au Yesu. Papa leki nanga tanta ki ndenge nyonso alukazong sa malade et simba ki lisusu te et suka ki ete nzambe ye moko abetaki ye. Pe ayaki kokufa. Alors kokufa na ye et pesa ki nzela ete ngai na umela na église o nazali membre lelo ya communauté des assemblées de Dieu. Kuna ba message qui biso vie de prière intense. Vie de prière comment mutakoza concentrer na nzambi. Comment mutakoko sola na nzambi. Comment mutakoko linga nzambi. Comment mutakoko se sacrifier ye moko na nzambi. Alors vie wana eze comme mabiso makasi na ko sambela. Alors na partie ya vie wana ya ko sambela. Pasteur nangai Patriarche Nkelani amona ki malamu teki na koko vanda swepa na biso ya kwa kozwanga pona vanda na église na umeke siko na église tozaki plus de 17 filles tozaki kola ndaka ya Patriarche Kelani. Alors yemo azokolisa biso ti azoko encadrer biso na maloba ya Nzambe. Alors ngai kotanga na ngai ezaki miracle dès que nasaki cause de délivrance n'a qu'à âge à 10 ans. Imaginez que moi à 10 ans ça comme déjà moi mon colo. Urbanisé sur la première année té. Maintenant ma ça qui a grâce ba côté na 4e primaire. Na 4e primaire wana na sala classe na tanga na zwa koleka bana oyo babanda première, deuxième, troisième. Donc molimo santo azako souffler nga mayeli. Tina passé na 5e. Na 5e na yesu kozwa na passé na 6e. Na 6e na eu certificat. Donc et donc nazo marché de grâce en grâce. Na la baki période musu professeur nanga akoya monsieur nanga ou abani ko tank sanga de 4e jusqu'à 5e primaire, tina 6e comme monsieur Valentin.
na lukaton pourquoi tout ça na ba série Yahweh a témoigné. Alors na komaki na koli na tangi jusqu'au 4e de l'humanité. N'est pas yolande na ekosuka na katani. Donc na D4. Des systèmes D4 na katani. Alors tant na eko 4 na D4 pasteur nanga jugea ki bon que il faut natanga siko na institut biblique. Où ils allaient à la force na ça. Il y a communauté des assemblées de Dieu et pas yoapi na bandaki kotanga koye kola étude biblique. Na école d'étude biblique ko banda 1977 78 na 79 n'est pas yoapi na ko joa diplôme nanga. Tant on a eu diplôme nanga il y a école biblique. Donc le premier diplôme on a eu c'est un institut biblique. Donc il y a Yesu nan boss. Il y a Yesu nan de nazi. Alors il y a Yesu nan nazi na bana tout ko continuer ko servir Nzambe na église au naza membre il y a communauté des assemblées de Dieu. Amen. Promotion nga babali. Promotion baleki babali. Promotion baleki babali jusqu'au 5e promotion. Donc Nazela Libala 17 ans. Yo tika le adjudant chef donc un bon roulage. Ngana tindika baninga babala ngana balate. Ngana tindika baninga babala na oyemba pona bango na organiser mariage ba fille d'honneur tout ngamo libala et yakati. À l'époque ezo swanga mingité pour tozai ko l'encadrer na maloba nzambe. Amen. Que libale ya eyate tozela Yesu mobali waliki mibali nyoso. Toyaki ko ezaki penza ko déranger mingité. Et ngamo d'après nga na zo banga lobi mobali soka linga balanga il faut accepter ngai na salela Yesu. Il faut mobali wana andi makozala mbanda na Yesu. Ako permettre nga na salela nzambe à 100%. Mibali bazawo ya mais on a posé condition nanga et simbati. Alors parce que na bango kende. Nga penatikal nangai na kati église. Alors après 17 ans et yaki na tata moko ayaki. Tata na yaki comme na frère Bouloba. Nde ayaki. Donc voilà ce qu'on a sisi ko tanga école biblique nanga. Nazo saba stage nanga. Mais Nazaki, moto aza ko animer église, dirigeante à chorale, dirigeante n'a dirigé les jeunes filles non mariées. Nazaki monitrice à l'école du dimanche. Nazo travail, nazo exercer parmi ba maman, Nazaki peut parmi ba comité à ba maman. Donc diaconesse jeune. Ouais balanante. Donc nazo œuvrer penza à 100%. Jeunesse nanga ezako œuvrer à 100%. En même temps, missionnaire, évangélique, au Bazak au Tinda la mission, pour l'évangélisation. Un bon gagneur d'âme. Donc, une bonne gagneur d'âme, nayebi comment ko gagner ba âme. Nayebi ndeni na ko attirer païen, ko bimise pendant la fleuve. Ko ya na aquarium te na fleuve. Vraiment. Fleuve pemba donc nayebi ma ko tirer na fleuve. La bende on peut filer bien et kangipe et par ici. Donc mon ressource à bon Satan naoya. Ngala on s'engage 3 jours à croisade. Ana le babo déjà oyoka. Et c'est commis déjà. Donc on organiser dans to bano nangiringi 3 jours kaka. Pesanga 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc na ko sala ka ni témoignage nanga bien azu thème moko. Na bongisi on a latisia. Donc to panji moi ba tract que tous les païens yaka hein oye ba Yesu ndena sara tamba oya nebi que première fois ba ya muke mais deuxième jour ba oya belé troisième jour to zanga scout ya bango peto oye ba pende ni ndia ko benda bango ata so ba ye 100 to ko zo sento ka bola katikati 50 ba tika na Yesu ata ba msu wana bo mais to kanga vima bien te bininga obenda monyama poza nango art o Yesu asali biso grâce pona kozwa
yango alors natikaki toujours na mosala nanga mais nzoka nde lokola nde nzambe ali nzambe akoki kotika jamais mosala wana nasala yango célibataire amonaki malamu ete en tout cas mosala wana il faut nasala yango na mobali moko azala kote nanga oyo akoyede nga achapeauter po mosala yango ekende bien alors kokoa nazokola nazozala camarade mingi ya bana mibali mais so otuningaka libala camarade ekufi po bacondition oyo nga na opia yo ecomplike yo mais mobali oyo naza ni lelo azalaki donc ayebi koma kotia vrai litoi kopusa na pempe na mutu eloko liboso malgré bacondition na pia nani ye condition liboso te eloko liboso comme ye pasa kolinga koyemba mingi aye kozala nangaki camarade ye moko abanda na bandai nangaki camarade aza pempe na nga kobanda mais kikamarade eleki nga liboso ezali guitare epi mes sœur namoni olinga koyemba mingi mais so nalakisi yo kobeta guitare ozoyemba ozobeta guitare omotiki ekozala kitoko makasi donc eza histoire moko ya sika sœur ayembaka mais sikoyo azoyemba en même temps azobeta azogratte guitare epi atali nga na misapi abi misapi no mpe mike misapi ya mike nde moto esimbaka na guitare tanga alobi kabona leli effort nga bifrère tokobandango quand à l'époque tobengaki frère buloba te mais kombona ye batraduisaki yango tobengango la terre ibona yauti na fepako aye epa na biso nga bini te frère en tout cas nga na kokangama nango kaka mpo nayeba guitare alors abandaki mpe koya comme nga azala ovanda déjà pa pasteur guitare mpe eza kozala no donc suna soki osala misala na nga comme jeune fille na kati ya ndako en tout cas nozali de 10 heures à partir à 10 heures aoye mpona bango kolonga de 10 heures ti 20 heures ayaka masolo tobeta guitare mais banda aya mpe adakisa guitare nayebi ata note moko te nayebi ata note moko te na théorie donc ezalaki nanga stratégie frère aza oya po atia litoi donc vrai stratège vraiment ayelaki yango ezalaka ya guitare po application nayebi boye basi batekelaki déjà disque certes masoko oye koyeba na ye ke namoni nalingi nabala yo namona vision aoyebiso nga mpe namona vision so oyebiseke nalingi nalota ye ndoto aoyebiso nga mpe nalota ndoto en tout cas stratégie oyo ayelaki nango ma Elisabeth ezalaki guitare donc nga osouhaite mingi aya nanu aloba bonga okomplete